Tendance Magazine, Espoir des King, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the King is back. Yo bon Espoir des King. Mesdames, Messieurs, de partout vous le suivez, tous les coups sont permis sauf les injures. Le devoir nous appelle une fois de plus. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci d'avoir choisi une nouvelle tendance télévision comme chaîne d'attache. Infiniment merci également à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous avons Jordan Prise de Vue et la réalisation est bien sûr assurée par Hervé Chunon Noir qui gère donc notre coordination technique également. Nous penserons aussi à tous les partenaires de cette émission comme Chancel Mbemba, celui qui fait la fierté de football congolais, Francis Beto fait bonne année Nicaragua et Arlette de mer double, l'impresseur Claude Ndombasi et bon retour à in London. Merci aussi à Maloris la congolaise Malolo, Chouchou Natati la véritable femme d'affaires. Nous avons Yaodilom en plus exemple à suivre. À ne pas oublier, il y a Janice Tachungan pour Tobanga Mituri depuis Switzerland, très puissant et crédible d'ailleurs, puisque avec lui nous avons confiance. Mesdames, Messieurs de partout, vous nous suivez, Bino Obo Pesabiso Confiance, il y a la nouvelle tendance télévision. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau une figure que vous allez découvrir certainement. Il y a certains au Baïbié, mais peut-être Belépé Baïbié était. Mais aujourd'hui dans cette émission, pourquoi est-ce que tu sais là qui je pense que depuis un temps, tu as un dossier, tu as passé au salaki boy, tu as moleka zalaka au magicien zalaka nganga sala boy. Tout ça dit que tu as terrain surtout. Mais en parlant de la science, en parlant au fait, il y a Makambo c'est Italie Bokoko. Il a fallu tout recourir pour na connaissance par rapport il y a esprit ou les esprits et puis par rapport il y a beaucoup également parce que tant toujours le c'est-à-dire certaines choses qui nous passent au fait vite toujours batté izanini et utakawapi isalakanini rôle nango izalaka penini mais nous nous sommes intéressés tous quand même na ndeko oyo azana connaissance il y a domaine oyo to solanaye. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Malara Diabou. Qui est Malara Diabou, notre invité? De temps à autre, Boyebi Malara Diabou combat tout seul, oté les mystérieux, soit le baka oté Malara Diabou aux magiciens, oté Malara Diabou aux alamutabo koko. Mais aujourd'hui sur ce plateau, nous allons le recevoir pour la toute première fois et toyé baye na moi Mozindo. Nous aurons plusieurs émissions, mais avant tout, où ils ont premier numéro, ils ont permettre Bino de découvrir notre invité. Maître Malara Diabou, bonjour. Bonjour papa journaliste. Santé bonne. C'est qui mes alliés vraiment. Tout ça qui patient parce que tu as vu qu'il y a qui ont déplacement par-ci par-là, mais en fin de compte, tu as qui patient tous les là pour tout yambayo. Et c'est on a vu chose à cause là non à un plateau. Tout d'abord, tu as eu occasion ya kolanda yo mbote tout message na ba congolais nyon surtout, tout ba africain surtout ba partout à travers le monde oyo bazotala. Et le quoi liboso na kolobano na message est vraiment le plus important, est amour. Parce que amour est symbole que ça la kibisonio surtout il va que ça avancer. Les kiba africain tout comme si bisonio so ba congolais tous en abolingo. Les kito lingana de yango que ça la kito si la que ça avancer et puis mbote na binonios. Merci mbote na bangonyo surtout donc de la part de Malara Diabou. Alors Malara Diabou tout y banano mke nani Malara Diabou nani. Tout comme na moi confusion par rapport à l'identité na vraie identité na. Mais sous soisa moi limo. Monsieur Soaza magicien, Monsieur Soaza babtabo koko, oh Monsieur Soaza montapé saraba kachir wakisi, oh asala raboy, mais batu o bazolanda biso, on a besoin de découvrir yo. Malara Diabou aza nani. D'abord, Malara Diabou, c'est un scientiste de premièrement de formation, il a 8 ans. Et puis c'est un prince, il a bâti le pouvoir par maman, il a beaucoup de Kozanango. Et puis Naza Mouto a salé un peu de recherche, moi makasi pour maîtriser le génie et puis les esprits. Et on a aussi la science et puis on a aussi la bokoko. Ce qui n'a moi mouké au bateau bako comprendre ngayangwana. En parlant, il y a un nengo sur le bas science, parce que surtout le science c'est comme si tout côté moi au moins côté mindele. Est-ce que c'est facile yako sangisato yako porter na mutu moko bokoko na makamba mindele parce que apparemment ndenge biso to ba profane mais beaucoup nous disent que ils ala moins pas si ba esprit wana eyokana. Est-ce que ça facile pour okotana do au 5 domaine so mi balé wana?
Oui, et loko d'abord bo watu esengel ba science yango moko ezali na loko eza ya mindelete. Puisque science d'abord yé moko nzambe azana science. Et puis tous les églises, tous les prophètes, tous les pasteurs, nyonso bazoko teya. Et puis religion tout est presque de la science, puisque science ezali connaissance ou ezali exposé à l'égard à tout le monde té. De yong ba bengi science. Bokoko ezali nini? Bokoko ezali lokolo lo tozomona nzete, tozomona likasa, o tozali nango bato ebele bazoko ignorer, ezoko guérir, ezosala malade ebele, mais na pouvoir yango ya bokoko na biso. Nde bato ba comprendre yango. Nde par là to koko kena mwa moke, ezotel sabiso la nécromancie et puis ezotel sabiso la métaphysique. Na deux sciences wana pour muto comprendre bokoko wana bien et puis science wana bien. Merci. Toko ma place on parce que on anticipe nga. Mais tous on a parlons tout d'abord des esprits, parce que puisque nous parlons de la science, tout des sciences, tous on a au Italie bas esprit. Tout une confusion en parlant des esprits. Au koto esprit boye ou yamai, o esprit kingani. Est-ce que aucun nous expliciter biso tout y est d'abord bas esprit ezalaka nini? Et les esprits, différents esprits où ils allaient tambo la récolte na katia tout d'abord. Oki ko énumérer biso tout y est parlons des esprits tout d'abord. Oui, merci beaucoup, papa journaliste. Premièrement, on a refait expliquer l'esprit. Esprit est un être ou d'abord est différent d'abisso batu. Et local bosso. Esprit azali ekilamu comme ekilamu nyonso mais ou ba créer différent d'abisso batu na ko uta melana nzambe. Mais ezali na ba divertisseur esprit. Ezana ba esprit ya mai, ezana ba esprit ya mabele, ezana ba esprit ya mupepe et puis ezana ba esprit ya moto. Chaque esprit a un rôle naie. Dès que tu es na kate esprit ou tel esprit ya mai. Local bosso na ko tel sabatu. Les autres ont l'esprit à maille. L'esprit à maille sont des esprits où ils diriger toutes les forces, toutes les puissances où ils ont nakati à maille. Bango basajisaka pour na pouvoir être nakata maille. Mais nakata l'esprit à maille, ils allaient peine l'esprit supérieur ya bango car nakati à maille. Où ils bapesaka ordre, tout ba dirigeaka toute action nyonso nakati à maille. Yango to mona ndeti ba intinami mona bo maille bimi. Balobiki ama ndenge ne koti boy abatonga ki bien te esprit wana na kata mai nda siliki bakoki ko maîtriser tes esprit supérieur à kata mai ndo mona ka ba mai betina miezo salama des aller loko amuke na ko tel sabango na o etali mai ce qui tomeki ko ya na ba esprit o etali ba esprit ya mopepe. L'esprit ya mopepe sont des esprits oyo bazoko se vivre d'abord un ba ebi nanu RT ngonga. C'est comme tous les esprits. Ils ne savent pas l'espace ou le principe de l'espace du temps. Des esprits de l'air. Ils ne connaissent jamais ce principe-là du temps. Donc, si vous avez ça, vous avez un Brazzaville, vous avez visa. Vous avez visa, vous avez la démarche. Vous avez facilité directement. Vous avez une place qui sorcellerie salami, qui est Moutouaza na kata Kishasa, mais vous avez kata poto. Mutazana kata Kishasa zo koma na mboka moko sungolo pakala nde ezali wana na besprit ya mupepe po na besprit ya moto des esprits ya moto baza besprit les plus redoutables qui peuvent réduire en un temps donc une matière qui peuvent réduire un objet donc wako se réduire loko moko na seconde donc il anéantir et loko izalaki donc loko moko o ezali mais banéantir on a seconde na minute à temps et ça la sous-souté. Cela va dire quoi? Esprit ya moto, bazab esprit de babotami na kati ya moto. Sont des esprits qui sont très méchants. Bazab esprit o bazali na kati ya moto, o bazoko tambola na kati ya mokili. Nde babengi bango ba esprit ya moto. Esprit ya mabele sont des esprits qui sont très compliqués. Compliqués par rapport à quoi? Puisque bango bazoko s'occuper terrain, ozoko évoluer tous les nets, tous les éléments nyonso, avec tous les trois esprits. Na kati ya besprit na tozoko mona besprit o bazobenga ndeti besprit ya malédiction. Malédiction c'est quoi? Na kati ya besprit na c'est un peu divertissement et besprit. Ceux qui bato ben bakota peut-être na Bible ba okende ba otanga na Genèse 1 chapitre 1 verset 2 ba comprendre que quand Dieu a aimé le monde dès que l'esprit se mouvait au-dessus de l'eau ba comprendre des notions wana etali makambo etali mai. Et puis na o etali besprit sika oyo. Esprit azali être o azalo kola bisote. Esprit agisaka na ngonga oye alingi ko agir. Et puis esprit azali na forme te oketoko ko se décrire. Esprit azana kata forme te. Mais esprit ayaka ko salela mutu posa oyo azali na ngotangu ye asengi na kata mutu wana. Pourquoi comme na kata pona faut que ozala initié. Na moi synthèse ya mukyo na koko sala na quatre esprits. Esprit ya mai,
esprit ya mupepe, esprit ya mabele, esprit ya moto. Yango zomona que église ezali na kata science. Pourquoi ezali na kata science? Puisque avant muto ça la guérison, toi chasser esprit moko, il faut maîtriser bien esprit wana. Puisque okoki ko chasser esprit te, ozo ko maîtriser te. Pour esprit wana aye ko se posséder na kati ya nzoto ya mutu. Nde avant de akomi ko agir na baposa na nyonso. Na éviter ceux qui okoko comprendre par la papa na comprendre et puis je pense que to bandoko tapena na moi mozindo. Alors parlons tout d'abord, il y a parce que Aota ko évoqué point moko, ils a très capital d'ailleurs, il créera moi confusion na mitu abato. Tout à l'heure tu kolobé la métaphysique et la nécromancie. Est-ce que tu koyeba il y a possibilité au scindé en c'est-à-dire au panza yango to yeba nécromancie zanini, métaphysique également et zapénine. Ok, c'est bon papa journaliste. La métaphysique c'est une science qui s'élève au-dessus des théories physiques. Donc ça veut dire c'est ce qui est différent, c'est contraire par rapport à la physique. Puisque dans la métaphysique, il annule toutes les matières. La métaphysique, son rôle ou son importance, ils allaient annuler toutes les matières où ils ont existé. Et puis ils remplacer un objet, il y a sens, où il y a comme une idée spirituelle. Par exemple, ni tokoloba. Le lot toko kotala ndeti chiffre. Ce qui doit mettre que chiffres ils qui objet. Mais mokili o ne sotonga to kokate combien de chiffres mutumoko kotanga na Congo na RDC na kati Afrique na kati Europe. Ba chiffre ce qui doit mettre ngo qui comme objet. Des rôles, il y a métaphysique. Mais tandis que dans la nécromancie, c'est le fait d'être en contact avec le mort, faire revenir un mort famille. Un mort où il y a koufa, na kata famille au faire bengiye aye, mais il faudrait qu'il y ait un gourou où il y a la mienne à cadrer pour comme na kata dimension spirituelle wana. Doza na kata comme il y a différence entre la métaphysique et la nécromancie. Exemple to ko pesa ndeti na kata nécromancie, ezali ndeti koko na mogo ba kufa. Obi na ba problème na ningi na mona koko na ngawana. Nana posa na se soumettre ba kaba makambo na zanango. Doit utiliser le force et le pouvoir ya nécromancie. Ba go benge lo koko no wana ya kala. Akoya akokuta na kotoko mona epe bolobi o koko na ngai. Mais parce que muto asali yango aza initié na kata pouvoir ya nécromancie. Na ebite soki batu ba koko comprendre presque la différence entre la nécromancie et puis la métaphysique. En parlant de la nécromancie, est-ce que il faut nécessairement faire appel à mutu oyoyo yeba to possibilité zali peut-être que o invoquer to o la musa esprit moto mutu moko boye akufa peut-être attention boza na parental na lien mon parentalité mais du moins oyoka lisolo ke mutu na zalaka puissant to zalaka na force kokoana est-ce que na nécromancie ko kipe ko accéder na ko bingisa mutu na peut-être azonga boye po yo à trouver solution à ma problème. Oui, d'être déjà initié. Et puis ceux qui ont maîtrisé les génies et puis les esprits, on peut maîtriser tous les liaisons où est allé mutuana kufa azonga. D'abord les gens no faut la science. Il faut que tu sois initié d'abord. Puisque si vous avez une initiation, on commence à ta dimension, on a maîtriser tous les esprits. Puisque par rapport à biso batu, l'esprit basé belé. Biso batu toza moké. Pour chaque jour biso tozo tambola biso batu tozo tambola na besprit. Besprit bazana bololonge belé. Toza na besprit babing besprit à séduction. Toza na besprit à domination, toza na besprit à colère, besprit à kanda. Mutu mo boya zaki boye pas patron na sala pas patron pas zo bisa le lobby aux repos comme ça oya lobby asili ke esprit mo côté. Ande ninga lobby na zo repos. Nzoka patron sala na bolamu. Ake pas mutu mususu akitonga patron. Omoni patron pas muta lolendo. Esprit mususu ya bonheur, esprit wana ya vérité et côté susu mutu wana ake sa patron. Moni côté mutu wana kutama kambalo bag na patron pesi susu kanda esa ni mutalongo na musa na musala. Eza esprit de trouble, esprit y kolongo la mutu dek il y a malédiction et puis il y a des esprits aussi il y a pauvreté. Mutu azoko vanda depuis kabotami pour nzamba tena na pauvreté na biso batute. Pour nyonso esalami na kata mokili etalami na pouvoir o yatia ngo likolo ya mutu. Mais mutu comme na kata pauvreté ce qui kota turo na biso batu d'abord jalousie, haine, koinana, dès ça makamoko o ya mabe kotisi na kindoki wana telemisi pouvoir ya bokoko oyo ke mutu s'est avancé. Et puis pauvreté, ce qui zoko bomela na mutu avandika ke lamba moko ozalaka na pauvreté za mabe et puis ça permettait faut que luka oyeba ndenge no koko sala pour chasser l'esprit wana pauvreté puisque sont des esprits.
oyo ba bengana bazange place oyo bazoko résister na kata mokili bayaka ndenge nini nako yo moko mutu ozoko benga bango ezana mama moko mwana lelo na bake ba tuta eta ko tuta akufa osutuke boka kena mona boyena lobenga ngaka koloba mais esprit wana oyo ya mort wana ya accident eye yo lobi puisque ya na kata mokili. OK. Dans ce profiter si ma parole si ma parole si mama kambo wana nyoso ndezana ba forme d'esprit tozana ba esprit o ba benga magnétisme animal magnétisme animal ndetu bablo moko za mokonza zoleka bato ozoleka ba ce que tu na moni ya jamais na ko beta mbote momoni eloko tindo ezati yo moko kuku bando beta mbote ozomona oui eza ba réalité sont des magnétismes animal makambo nazolo ba la scientifique les scientifiques doivent comprendre cela et puis ça na ba esprit o msusu mona inoptimisme dès na oya pa na ona bi lelo nde na okoma pena pa no na monofo na beta okaka muto lelo ngane to se na moni obo mona kokosuko beto ezati mona lo basusu lo kwa ezati ezana besprit ya malamu na besprit ya mabe mutu azoko comprendre na niye moko teki bo moto nae et puis na kata réalité monde de spiritualité to yebaka ke to zalaka na besprit soki mutu azoko souffrir za pon esprit mais mutu azozanga ko yeba connaissance wana. Synthèse papa journaliste. Puisque tu évoquais point yaba esprit, toi tu le là tout à l'heure sur les esprits en fait. Et toi aborder point là il y a délivrance parce que la délivrance je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut te comprendre parce que les lots en parlant de la délivrance est comme objet comme parmi point où ils ont ça là que les lots même là bas église. Les autres domaines mon ba te belé ba zo maîtriser té. Mais ce que yo tout côté on a délivrance d'après yo délivrance et zanini et lorsque on a pratique il y a différentes délivrances na ba église parce que certainement on t'a la rappé na ba église et tout qu'on soit pensez-vous que bande quoi va sala ba délivrance on a ba sala kango penda tout en respectant ba procédure il y a délivrance parce qu'en parlant des esprits aux autres c'est à dire pour moi chasser esprit face à la maîtrise toi à la possession sur esprit wana à un esprit à la supérieure pour esprit se soumettre naïe. Alors tout ce qu'on a y a délivrance. Délivrance d'abord bato faut ba yeba que délivrance c'est ça na deux volets. Volet A, il y a délivrance. Ils allaient le que volet spirituel. Et puis volet D, ils allaient volet scientifique. Par là c'est la spiritualité et l'obinine. Mutu d'abord oyo azo senga notre délivrance. Délivrance c'est le fait esprit moko to esprit est belé donc to ba muto azolinga za la délivrer ezali nini et fait que esprit moko to esprit belé et côté comme ko salela ko salisa ye makambo ya ko salate et comme na kata spiritualité face à une intervention d'abord pas nzambe akosenga non intervention pas muta mokilité pour intervention na liboso ko zala pas Dieu puisque nzambe nde azali omniscient omnipotent omniprésent et puis yende muta créer tous les êtres nyoso ya ba esprit na ba ange na ba milimo nyoso bazo ko gouverner mokili face à la non intervention le ko liboso pas nzambe premier point na ye akosala ngono pas muta mokilité akosala ngote ke fa ba mona ye ka sali délivrance té et ko sala ma d'abord pas nzambe fa lo ba ke oui ngai vraiment na msengi pas nzambe na tiki makambo yo d'abord mutema na yemoko nde ekoya na deuxième aspect au babengi aspect scientifique ezali muto o azoko se posséder déjà esprit na kata science ozana facilité à ko détecter puisque ozoko maîtriser bien esprit ozoyeba ke esprit oyo ndaza na kata ya nzoto ya mutu Olandi na kati esprit wana nde yango soko recommander beaucoup plus na kati ya mutu bazo se ko délivrer quand l'esprit impur sort dans un corps de quelqu'un il va aller chercher un lieu de repos pour se multiplier 1000 fois plus puissant comme il était auparavant Matthieu 12 43 46 et lobi yango rezo sala mutu délivrance il faut que savoir ko yeba yango trop bien que esprit wana yo bimisi yo koti o sambeli o bimisi esprit wana mais esprit wana ke ko vandate esprit wana ke koluka lié moko ya repos puis se multiplier 1000 fois plus puissant pour zonga koleka kutu ndenge zala ki liboso alors yum tozo sala délivrance faut maîtriser notre esprit yango moni za dete na esprit ko to benga ba izibunda sont des esprits au bazana kata maîtrise ya makasi ya ko sala ba délivrance plus des esprits supérieurs obzo tozana bongo na ba contact na ba réalité onyo sotomoni et puis un aspect scientifique mutu d'abord yomoko ok déjà pas nzambe de fona kati na yo yebaki ba esprit o bazakati na yo oyo babimisi yo ezalaki be esprit nini soki ezalaki be esprit ya nini olobaki secret moko otikaki secret moko be esprit na toujours ba kozala ba koki ko se multiplier koleka kutu façon d'être bazalaki de délivrance ce ko se constituer na mutu ayeba
que nazo ça la délivrance to nazo lingana za la délivrer et yo lobi que naza na posa ba délivrer nga faut d'abord bimisa secret na yo nyonso ozu secret mususu bimisa secret mususu bombi pourquoi que ça li bongo et puis makambo eza mo ebele to ko kotel sa na kata délivrance pona ndeko à comprendre que science na o eza na kata mokili eza deux choses eza différents et puis des pasteurs ba yebi science bazo sala ngo na kata katamini bazo sala ngo na kata kuku puisque science ba bimisa ngo polelete eza loko eza toujours na secret même bible lobele yango yango moni eza na ba divertissement ya batu oyo ke mutu aza mwindo mutu aza pembe mutu aza na kata rôle moko boye mutu asala ka boye batu boko ko za la façon nyonso na kata mokili mais boko tikela koko kanate mutu azangi kozanga connaissance ya nzete azangi koyeba bokoko na ye azangi koyeba esprit siko ignorance ya délivrance ekozala te ndenge nini na mwa moke na koki kotalisa bato sur délivrance yango wana. Mais en parlant de la délivrance, est-ce que Malarajabo, est-ce que tant que fan na rota la télévision tout le monde a ba église en fait ce qui se passe dans des églises tout le monde a qui mutu c'est les délivrances ligoro azobima na nzota mwasi mbisi azobima na nzota mwasi okomona msusu mutu abimi asanzi maki omona mutu abimisi maki yango bapa soli boye maki bimina makila e bimina eloko moko ata eteni elamba to eloko moko quelconque. Est-ce qu'on peut croire na ba délivrance o tozomona na kati ya ba église toto ki ko douter na yango parce que jusque là ils ont ba délivrance o ils ont créé même ba division dans na kati ya ba foyer. C'est-à-dire monde qui moto ma ki na église pratiquement on a makambo to monde na pas na bino ils ont makambo to monde on appelle lelo na ba église siko yo étant homme de science okoki ko bisa biso nini to ki ko ndimi la délivrance to monde na. D'abord délivrance yango moko ezo constituer na mutu faut ozana na kondima kinga na zana posana na zala délivrer za ko kaba motema na yo kolobake o nyoso nga na zalaki nango na tiki et puis ezan esprit mususu ko se transformer en forme ya ligorodo. Oui, pour mutu azana force ya ko maîtriser esprit ndeti ba passer mususu bazana force wana ba osala ko maîtriser esprit wana o les ala na forme ko pas esprit za na forme te esprit là taka tous les formes nyoso. Mais allez-y comprendre que Makamango et Salamana Nakata ba directif à science et ça manakata ba église. Je ne suis pas là pour que peut-être na Kabolana le battre n'importe quoi bien n'importe comment c'est les pasteurs ou c'est quoi qu'il soit. Mais allez-y comprendre que Ezala Nakata science les ma bêté. Et puis que Ezala devant un traitant spirituel les ma bêté. Ezaka te que délivrance il faut qu'il ne pas pasteur à délivrer non. Jamais. Oui. C'est que maître Kotana toto kana bien. Mutoye pas na pas le délivrance. Ba esprit wana oyo olongola na kati nae ochango wapi parce qu'on a l'impression comme si motaye et pas na mino ba douta kaka ba bika ke ah soko ke pas na bango ba longola l'esprit ba ke ba bakisi l'esprit moko boye le sous-soudan ça dirait ça le contraire okira o bakisi kaka esprit ba esprit na tango longola ochango nanu wapi et puis suite ya moto longoli ba esprit est-ce que ko vivre vie nae normal na absence ya ba manifestation ya ba esprit na kati nae to et ça, on a bilombo ça la rare au longo liga donc c'est-à-dire déshabiller Saint Paul pour habiller Saint Pierre. Non, ezali bongote. Ndeti na izibunda, ezali mutu eraye. O yaye ko sel sa délivrance wa ye ke balongoli esprit. Esprit ne faut y banon esprit ni les anon na kati na yo zo déranger. D'abord faut passer na consultation spirituelle. Ya ko yeba ke esprit zo déranger, esprit ya séduction. Tu esprit zo déranger, esprit ya pauvreté. Yoko sa nini otali zana combien de nombre des esprits ba rouler bakangi yoko zwaka ba esprit wana obenga esprit za supérieur a commandaka bango nda longoli bango pembeni bazongi puisque ba esprit bazana be place na bango partout na monde ba esprit baza nde to vandi na ba esprit baza e belé ko le kabiso puisque nombre ba esprit to ko kotanga ngote lokola matiti mutu mo ko kotanga nombre ba esprit baza e belé ko leka o comprendre que esprit wana olongoli esprit wana ezate que azongi sur na kata esprit non akuzonga suna kata esprit po zu kaka o commander kaka esprit wana puisque za nzambe ndatindi be esprit wana olongo le esprit wana o zongisi bango mutu wana kozana prophété to salango ba délivrance on sala ma mingi na kombo nani to na kombo nini puisque à tout à l'heure ozolo la mamba Dieu nzambe to mo peut confier yo nzambe ezali na façon belé oyo batu bazoko sambela nzambe mutu na mutazana courance na ye oyazana ngo. Mais ce que nous devons savoir que l'esprit est un phénomène moko otokoko kenango te par-ci par-là non esprit aza esprit
Et puis l'esprit tokoki ko décortiquer bokotel sa bango na ba réalité l'esprit on nyonso za na kata mokili. Mais na réalité ko sambela nzambe aza likolo, c'est très bon. Et puis ko yeba ke bokoko ya pouvoir ezali puisque l'esprit on nyonso nzambe na sali bango. Mais maître, c'est vrai que tu continuer malembe bande kotu bozo landa biso continuer ko s'abonner parce que nous avons besoin et tous soucieux les ali plus ya ko yeba moi profondeur ya makam oyo puisque tokota siko na likam susu parce que tu as toujours temps ya ko solana par rapport à l'esprit par rapport à makam belé sur la spiritualité mais tous on a o Italie makambo tu le kana Malara Diabou. Est-ce que vous avez ndeko Gimoleka? Oui, ndeko Gimoleka na ebi. Yo yebele wapi? Ndeko Gimoleka na ebi na kata science na kata ba temple na kata misala ya pouvoir bokoko azaki nango. Nde yango na ebi Gimoleka. Ndeko Gimoleka toti koyoka il paraîtrait pour ndeko Gimoleka akutana na edingwe. Yo nde mutu omema ye. Eza bongo to. Oui, na mema ke pa na edingwe pona nini? Puisque Gimoleka ndenga zawana azali d'abord mutu oyo bapesaka kindoki na âge ya 2 ans. Kobota mana Gimoleka zalaki non ndoki. Kindoki wana bapesaki yango nde salaki même que na famille babengana ye. Ndazalaki na kata ya kindoki wana. Na kata ya kindoki wana ko vendre place moko oyo azalaki suko initié na pouvoir oyo yazwaki. Kozwana na kata pouvoir na zwaki ayiko kota na contact avec des sirènes. Ba sirène wana nde basalaki makambo o nyoso zana ngode to lo ba mapango libosa somba ba mituka biloko tu ezalaki contact na ba sirène wana prévane ke yango eko sala moyen mwasi avana na katanda kunezate puisque ezalaki condition o epesa maki azaki na mwasi azaki na makambo tu ayebi nyoso nde nazoloba nde salaki ke mwasi avana na ndaku te sirène wana ezalaki na contact avec mwasi et puis prévane ba basi tout bande ko leka na katanda kona akoya vandi bo après quelque temps fo akima azoki ba sirène wana pesa na ba réalité na katanda kunaye ndazoki ma sirène wana et puis yako rive ke era zo mona makambo wana comme na posa kaza vina na mwasa vana naye ndako ba nini nakoko sala pour que na maîtriser esprit yo ndeto kende ko mona idingwe ndezalaki par là to mona ke dingwe pour kata za na facilité ko maîtriser esprit et dingwe loka yebise ke alobe za milimo na yo moko sala ke impact fo zonga na kata mai place osine ki makam na yo po zonga sa milimo batu kuna bavanda puisque awa na kata mokili tellement baza esprit mai ba ko résister te na kata mokili ndezalaki tina ya raconte presque ke na memaki gi pa ya papa dingwe kozongo tozonga ki alobi dende nazongi ngape na monike esprit na nga naza na vie na nga normal et puis si na uzana nga boya tabasi bakima na nga nécessaire nazalaka na sirène nga nde yango ko vanda o ya vanda ki na sirène erne ko mona na kata nini mona landi ke basali délivrance na ye alobi ke délivrance basali milimo mususu etikali oui d'abord il faut na ndima trop bien be sirène wana bakina usali délivrance na kata mai akotaki na mai asalaki combien des heures atikale ko bimate kobima na epe wana batikala ki susu kokende na confirmation na te ba sirène wana atatola ki angote gi azana ba sirène tisiko ezali o ezana kati ndako na ya yebi yango puisque so tali prévaner lupangu ne wana eza lupangu asombango ya kala et puis place wana non prince wana na nekotité ata yango place à mai puisque ezaki déjà impact ya sirène na ye o yate ya kozwa mais erazo ndi makasa lui délivrance kandimi ka bongani atika sirène wana atika sirène wana pe atika kotanga susu makambo ke edingo asali boy non yango moni edingo lobaka kokola na makambo wana te parce que gi azana ba impact na kata ba sirène milimo oyo abimisa ki atapesaki abimisa pe mususu etikali parce que ba sirène wana bazali tisikoyo mais ce qui tozongi moi muke na komona ndeko Gimoleka to moni ndeko Gimoleka azo reconnaître yo wana na ebi nga na ebi Malara Diabou na ebi bon peut-être aza jeune frère nanga et puis aza tout le monde déjà za na moi le chocho apambama déjà na mbongo na za boss tango Gimoleka azo sala makambo tout lelo azé pas passer kabundu alesa ote kuna esimbite comme mamba ko bendana yo tango zo fanda puisque déjà oza quand même connecté par rapport à la technologie autant la ba émission tango zo mona biloko ndeko na yo akende koto moite akende koto moite yo mona kati na omi lo belani ngana kati eloko na ko loba et puis eloko na ko pesa pe toli pa ndeko nanga eloko liboso zonga nanu ndenge komaki na kombo agi ezalaki na ba réalité nini ezalaki nde pouvoir de salaki ke
okoma na kati puisque ezalaki impact ya makambo olobaka ke okosalela mystère jusqu'à vie na yo tout nde ezalaki serment oyo sitaki et puis ntango ozoloba ke ozalaki troisième deuxième na kati ya Afrique troisième na Afrique et puis quatrième na kati ya monde tu sais pourquoi ozoloba bongo makambo ya kotelema kodekaka kosalaka makambo wana devant pasteur kosalaka wana eza makambo na yo te puisque pouvoir oyo oza nango oyo bimisaki otiki pe pouvoir mosusu ya basirene oza nango et puis bana nzambe bo comprendre mokili ndenge ezaleli na ba réalité oyo nyonso ezosila koleka mais Guy mais voici mon toswag ça dit mon toswag isiko aola tanakin ça dit tout risqué quoi tout risqué surtout que ça sur wala tanakin c'est que tout risqué quoi tout risqué maintenant ma solo exemple à suivre chez Odilo Mampuya désormais qu'il Mobimba Lubumbashi Congo Mobatola ta awa c'est à Kassavou, direction Gambela, avenue Opala 24. Il n'y a pas meilleur que ça, mon frère. Boutique, exemple à suivre chez Odilon Mampuya. Toi, la pote na kini, posa ilomo non. Exemple à suivre. Simple comme bonjour. Donc, on déplace ma solé fandi. On est sur le molata, on est sur le moza chico, sur le moza élégant, on le moza la tendance, on a soyé. Ils ont un exemple à suivre quoi. Chez Odilon Mampuya, il y a Rachel Ba Fantasy. Bamokassin bien donc à Odilon Mampuya. Claudie, ouais, exemple à suivre. C'est encore possible. Potona Kisasa. Ah, c'est encore possible quoi. Bah voix tu t'as dit. Potona kata bamkinini. Deux fois tu dit. Ah, le mois. R ozo say la mutu délivrance. D'abord mutu ye moko fo mutema nina nwendi make oui ngai nde nazabo elelo na ndi bana bongwani bakoki ko sa nyonso babimisi mais soki mutema ne moko mutu alolo babona miso abatu mais soki azonge moko est-ce ka bongwana mate et puis dede et bazo se délivrer mutu faut pas délivrer tout oya somba ki na kata mystère pour gitu lelo azana bandako ka oya somba o ngana yebi bandako ya zanango mitu ko ya zanango ezaka makambuka ya mystère biloko andako azana ka yangona bespiro na bakotike na ndeni et puis era azana bespiro ya sirène oya mai puisque era kotaki mai abimaki te asisi impact na ngote yebisa ngai est-ce que makamona bakotike ndenge nini eza pratiquement impossible pas longo na kata monde wana atika ko bebisa secret ya mystère aussi n'est impact avec mystère oyebi makambo mystère ça lelio soki lelo okolinga olonga na kati ya monde de spiritualité otika ba sirène luka obenga bato baza mieux placé bakokanga besprit wana ezate ke makambo zo sala OK pas pasteur obozonga po boyo moko za ndire comme liboma yokomi kolanda yo pozwa ta malamu oyeba nini zo sala pour comprendre que pouvoir oyo zanango bokoko yo simba kindoki oyo olesa manango tilelo et puis ozotele mabolo comme pena makambo pasteur tika makambo wana mon frère maître mala ceux qui déjà Guy azo reconnaître yo pourquoi pas ko benga pe pour son gars qui ande ko tala nena monde la yo boy orienté parce que azo reconnaître quand même force na yo est-ce qu'il y a pas moyen quand même au benga payer c'est master ton leko ngana mona orienté yo boye parce que y a zo reconnaître puis azotanga comme na yo na télévision ba tout nyonso ba yo ka ki comme na ndenga azotanga ngo na télévision oui era zo se reconnaître nga ezande tinga pe na se reconnaître omoni lelo eza lokola eloko moko na kokolo bande nini toza lokola mwasi toza na mwasi na mobile na katandako mwasi apesa mobile un peu loin na mobile pas pesa pe mwasi loin na yo soko bimi ozonga RNTL bo yo soko bimi osala bo mobile lobe osala bo te mais muta boycotté déjà nini wana ozomona déjà secret nyonso na biloko nyonso déjà tikaki kuna pa pasteur akenda kotika eza déjà makambo ebele wana nde zalaki makambo nyonso eza ba lien kindoki o makambo to zalaki nonga makasi o esalaki ye matika na ba sirène puisque jusque la mwasi za nda kote ba sirène wana tika na bango ayebi nini ye sengeli asala ya yebi nini sengeli asala azwa basira na batazongusa alors to comme est-ce qu'on est neti maseki pour moto abi déjà ayi nini il faut sala
et bon collègue na télévision ko ganga ke basunga ba sunga eso sondenge nini so mutu mo déjà ayebi ke te po déjà zo le même délivrance na ye nga jour nous ala délivrer bokomona na osanza maki après maki wana bo pasola bokomona ezana makila yozana suki na nga mutu suki na nga ya sema peka bonazo batene to différencier suki ya mutu suki ya sema peka et puis yozala suki na tonga mona kati na épingle donc ezandeti liboma déjà besprit wana ezoko beta ye et puis déjà moni soki na lobi ayebi eloko nini asala puisque akendaki déjà azwaka makambo wana eza lokola contrat signé contrat bato faut honorer yango mais sikoyo aza na posa ke balongole na kati ya place wana se délivrame normalement apesa secret na ye basirene na ye apesa bacode apesa bapentacle na ye abimisa bapentacle apesa tous les pentacles basala séance to ndima et puis to confirmer que ya solo aza délivré et puis na kati ya monde biso tomonaka susu ye te pratique makambo ya science on a bien bon mon arrêté tout le monde a quelque chose te puisque jusque là kenda ki matozo beaucoup batika ndenge nini bongo ya za wana za na kata bitumba ba scientiste nyoso puisque za mwana wa yaki na kata science ndi salile nyoso soka za na mapango atala otu asali na kata vini c'est par rapport à science des sciences ndi salile makambo wana era bimisi déjà makambo otu asaki nango ya bokoko ya kibondoki abimisa pe basirene wana bongo eri yako za na kata basirene akwa serbo bando le kaka ba disitoro ba pateza nini et comporter les biso nini na kata délivrance na yo. Maître Malara Djabou toti omona vidéo moko abanzi Hervé Chinois oki kochela biso ngo poto mona comment est-ce que Mosal Nzambe avanda aosa l'appel atangi komona yote atangi komona yote mais alobi edingo bino batabakisi Gimoleka yazo défier bino yaza na besoin na bino Baraka Mugisho tumoni image ngazolo bawana batutu ya kiso boy batu so basala ba science wana so bobenga bangai na olakisa bango kengana na force ba mamba ko mamba ba défi ote bino ba diminuer bino bino boy ba osilisa bino so ibozana bezana kisi ya solo bokende bokoluka puisque azo c'est la bino azo ba pe na télévision yo étant scientiste ok Lobani. Oui, et là on a koloba d'abord les Kamwanzambe basé la ngona nous tembete et puis les kamba pouvoir ou etali bokoko ils appellent loko etala la katembete pasteur azolo bakiba bengisa makamunyoso azana force kake place yaza ko sala tout pour makambu tu elungwa pour makambo eza peut-être na ko yate ayibi tous les liaisons on a tout asali tout abendika makambo le ku peut-être ko ya wana pembeni na ye asali kaka tout puisque zana basala nzambe ya banzambe bazali et puis mais biso nous sommes maîtriser kaka l'esprit to ça ma bête pourquoi nous sommes maîtriser l'esprit pour monter au maîtriser l'esprit au maîtriser le génie aux ana facilité aux ana capacité au-delà aux ana miracle la makamzu c'est comme ça maté mais yangote tous ana pour ça salut ya koulak sabatu vrai Dieu que Dieu qui sont nos ancêtres et puis réalité nzete zanini nzete oyo nzete tozoko se respirer zanini pour total sande batu nazana na makambu vraiment ya ba pasterté azali Mosala Nzambe azana pouvoir azana makambu tu azana ngo mais soki ko senga ka kota pena na kata concentration na adwa ka makambu ngo na musika par télépathie mais pour biso tozana na temps ya makambu science pour toujours maintenir ka toujours pouvoir donc loko na kokolo ba ngwana mais pona bana ba Nzambe botala bolanda ka makambu susute bosambela Nzambe ndenge boyebe Nzambe. Merci Maître Malara Djabou, je crois que tu as commis dans souka émission, mais avant tout ce qui ça quand même. Yebisa biso nan makamunini par exemple mutako ya nangwe pa na yo peut trouver une solution. Oui, ebele makambo ezali ebele na kata ba maîtriser tozana ngo tozo ko maîtriser d'abord bien oizana ba maladie mo eza incurable mutu mo 8 ans ebele ya maladie mo boye ka luki atambola bimisi bambongo azwa te parti anzete parti ba réalité tozana ngo akozala guéri mutu azana botakate mutu azana posa bana mutu azana posa libala ka vandi boye ba makambo ka esprit négatif o existe na nature ezoko diriger mutu pazana posa za la initier ba l'accès connaissance ay ba esprit azanani ay ba nzete zanini ay ba rôle ya nzete importance ya bokoko tozana
mieux placé dans mon makambo belé tali match bato déjà bazwa temps ya koyeba tali match joueur azana posa ke poto ana ndenge na mona ngote fona mona poto toza mieux placé ya orienter ya kopesa pouvoir makambo tali succès ba protection ba makambo belé même si ba pasteur pe belé to yambaka baza o ba otalanga minute o bayebi puisqu'il y a des cédas de pasteurs mususu ke babi makalelo bazolo ba mais en réalité na kati na bango bayebi mais tout ça on a pona kotanga ba kombote to yebi kaka bino mo boyebi boyeba kotambola et puis boyeba koyeba nzambe ya solo mais boyeba ke pouvoir ya izibunda pe pouvoir ya mokilo biso to telemi nango ero telemi wana matalio. Merci. Est-ce que ndeko tunenga est-ce que le lopé muto bien tout monde muto a souffrir na cancer est-ce que mon le cancer a occupé traité oui puisque le cancer c'est un esprit d'abord malade non on a cancer on a un esprit oui on a kata mutu et puis détruire mutu d'agéguer côté esprit wana le fait avec nzete et qu'on a facilité à se chasser en gros puisque malade c'est esprit mutu azana poto par exemple azana difficulté 10 ans 15 ans na poto mais aza atikala kozwa mikandate mais moyen pe abima ezate poso abimi moazonga ezate est-ce que na distance muta okipe ko sala maram na ye pe maram nyoso pe leki oui yango nous omona total na preuve tozana ngo ya nécromancie et puis toujours l'obligation sur la métaphysique puisque on le fait déjà à nécromancie partout mutoaza na musika ozana facilité ezaka ko recommander esprit wana oya yo wazo ko contrôler l'esprit otinde kende boy sa elangelo ko boy oui akenda ko salo et puis zo sala ma puis to sala yango trop et belé otoko ko citer ba kombote to sala yango mingi toza mieux placé na yango papa. Merci Maître Malarajabou, tout le plaisir était pour nous. Il y a on a plateau mais avant tout ce qui s'en a nous. Mais et l'homme moi comme ça biso qui ko fanda yo mutuza obi voyage rapé. Ozonga ka départ et d'autres mais ozo fanda pembe na yo ozo mona nyama. Hein, rêve chinois n'habite cause de là on comprend te. Siko mona boye yo fandi mais mona nyama za wana e moko maseke et moi je suis un mais je suis obimi boy tala no latiki to mais pembe no babiloko mo na ko bangisa bato o viva ka bongo to eza nini pena yo mutu o fanda sona banyama lisusu et peut so kaza aigle so kaza nini vraiment non eza ki bukumu tant que prince tant que véritable prince au moins na batikeli pouvoir banyama baza bibolo eza très symbolique et peso le bébélé nyama nyamazana makamnai yango tozolo bakana monde bespuru nesto za konje daki banyamo bozomo na pembe nanga eza banyamo ezo sala makambu selon barol ya baka puisque soki nena tini la moto eloko na musika mais yewana na kozwa ndeni ya mawana na recommander yi na coach esprit kati na ndake après quelques heures azongi pe mutazui réponse place azana musika nde yango tozobe la force ya nécromancie puis force ya métaphysique. Merci toko mina biso na suka et tota oyoka dernièrement to mona mutu moko alobi ki yote mama mbongo za lukuta et puis mingi banganga okoma bazala ngo na mbongo te bon yo quand même to mona ndeza boye pakolo c'est ali moi makambo eza bien côté na yona mais qu'est-ce qui fait que mso mona nganga msusu to mutu msaza na kati ya science mais à le voir comme ça vous sentez qu'il y a azo refléter pauvreté moko intense. Mais yazo bet la mutu solo ke o moninga kutina bona opeso ba mbongo mais ye moko elamba bien zate ye mo azota mwana mutu ka bien te ye mo zaneka bongo mais makambo ko mokotsa biso ma confusion omoni eloko na koloba eza na mutu selon ndenge azokozula makambo na ye mutu mso akoko sina impact moko asalisa neka batu azaneka na poso na masa succès na likatelika moko mais mutu mso azawana azoko maîtriser bien ba esprit déjà mutu zo maîtriser tous les esprits ya 4 coignons otika koza la pauvreté puisque au début esprit de bonheur au début que likambo ezo ya boya mutu akomi na kanda bo eza esprit ya envoûtement esprit côté libre il faut na terme na sala boy ozomona ozoko maîtriser bien esprit donc mutu faut ko maîtriser des esprits et puis des génies ezana bamso azo maîtriser kaka maladie moko boy to maîtriser pouvoir moko bo azo sala ngo akoza bongo akokoma te na capacité akokoma wana mso azo sala pe guérison maza bongo mais faut koyeba ke yango moni biloko eza différent na kata mokili tozana ba membre na biso tozana ngo eza ndenge moko tutambola nango mais ça la eza na rôle moko te non moni eza na ba riche eza na ba pauvre eza na ba diversité mais mutu faut comprendre l'esprit pour mutu comprendre l'esprit tout ce que tu peux faire aux alaka toujours na kata ignorance. Merci beaucoup to comme na biso na suka alors na éviter ndenge je expliquer
babiloko tozomona eza ya babiloko nini babiloko ozomona ezali babiloko batikelanga eza pungu epi eza na pouvoir ya bokoko mama atikelanga eza babiloko na utilisaka yango na te etali baka oyo etali bamakambo ya bolingo oyo etali makambo ba retour affection bavutema bablocage makambo ebele ya kozanga mbongo motu moko aza na posa mwasi na azokoderange mobali akimaki kosala nde eza babiloko wana esalama na kati ya bokoko nde yango moni biloko wana ezali. Merci Maître Tokomi Napison Souka. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir et puis un dernier message à ma troisième occasion parce que deuxième partie émission Ekoya to bongi sa tose la nos réactions to ibandenge ni mamboleka et après la simatorsa la deuxième partie émission na biso Tokomi Napison Souka message na batutu wazi occasion ya Rolanda yo et soki na ngana tuna maître yo pe kenda bando ke ne pe poto na ndeko gimole gimol ka biki azana poto me bata poto abiki azana mwa poto taki moleka soka ndeko kende poto puisque moleka zaki na ndoki abotamaki na 2 ans ko kende poto ki poto na kindoki ya ba voyage abande au sala astral mais na ki normalité bo comité. Oui, en réalité on a zo faire expliquer yemo kazana kati wana yebi puisque abande ko se voyager asali makamba kindoki bongo moleka komone komba kindeki ni na vote moleka. Ils ont ba réalité belé peut-être to ko zwata na kati ya kindoki na zalaki nango abande ko sillonner. Giaza na kata pouvoir wazalaki na ngweza ki pouvoir moko absolu. Oui, OK ngana ko ko s'en passer te ko se ignorer puisque il sait trop bien eloko nazoloba. Et puis kindoki wana même ngamoko tilo ngana zandoki. Oui, naza succès puisque pour maîtriser bien succès faut la succès. Naza succès ti nazao. Ki succéleri na ngeza ya komona et puis ya ko maîtriser bien ba succès ceux qui le mutu mo bakangi na maladie mo na kata za mamona ta kindoki. Ngo mutu bazo bela zo bana mona batu ba olandanga bazo finanga mais bo sal bo malaria onina mais azolo bazo mona batu siko il faut que nous libérer ba mutu wana osani faut yeba bien ko maîtriser kata succéleri wana ça c'est grave mais ndeto tu le balo to ki ko ndima ki kombo ya molekeza ngo mol kombo na été watu so albi kombo na embenga ezali kombo na moleka pesa ezali kombo na tous les deux kombo wana ezali kombo na embenga ezali kombo na moleka pesa ezali kombo na makambo ngana zo sila koloba imoka ebe mbengeza ezali kombo na moleka pesa ezali kombo na azane na famille molekati moleka nzola wana vraiment mozindo wana na kati na se ko ebate puisque omoni na zwi pe na temps ebele ngana zwi temps ya kozana ki na makambo etali science na kibondoki ya zalaki nango na bondoki ngana zalaki nango ndenge tokutana ki na place na biso to bande ko kutana kibondoki ya makambo biso to bande ko sala nde na eko yeba na moni na ba mapangu yepa moni ngana ba bien ngana pe na otika ya zana besoin de délivrance avant que ya zwa délivrance d'abord avant que ya zwa délivrance ya yebi ayebi impact ayebi pe makam nini osasinaki o déjà bimisaki kei ba sirène wana atika na bango kasi fa loba code ba sirène wana opesa yango bomona kegi ermo na zo comprendre so kiza mutu nde zo koma bongo na besport zo salelo. Alors merci beaucoup alors to comme na Souka message à Souka et puis ce qu'il y a quelques personnes à remercier. Merci également na John Spiritu puisque à Bengaki je pense que partir sous émission to ça la prochainement na yé et Jaguer également te puisse beauté parce que il y a ça vraiment l'envoi du chef on monika mbalamo solution pe monani to comme na Souka eloko na koloba na bato ezanini botika ko sakana na esprit puisque esprit azana pouvoir ya ko agir na moment nyonso ya lingi sans pourtant senga permission pas mutu et puis dédé boyeba ke église tout ezana kata monde ezana science. Et puis troisième point eloko na website ndeko na ngai gi lokola ndimi ka bongo na motema lokola déjà bimisaki makam nyonso abimisa pe code secret na ya sirène ba sirène ya zanango azala délivrer mais atika koloba makam na biso ya mystère atika edingo yango mona bengaki makili ba ya zo pesi pouvoir na kata bondoko papa singela ka pesa mwana c'est bon mais atika kokota su na kata alanda nzambe bala na nzambe atubela matumo ya pouvoir ya mabe atikali nango ya ba sirène et puis na ko remixer batu nyonso ya poto nazana ba contact na ngeza na kata Dubai ba numéro nango na kozwa temps peut-être la kopesa nazana contact ezana kata Nairobi batu nyonso ba consulter na kata Luanda naza pe na ba représentant na bazawana to comme si na kata France batu na ngape bazali ba numéro tout bozwango soki bozwi bobenga lendala akopesa bino et puis yanga moko ezali plus 243 081 30 92 60 wana ezali numéro okobenga na WhatsApp
pe ko zana facilité ko zwanga donc pona ko remercier John Spiritu na pesi vraiment bambote à tout place azali puisque aza scientiste aza guide spirituel wazana pouvoir les là ko incarner barole ya ba pouvoir rebelle ti place azali bambote vraiment à trop et puis na aussi remercier sous équipe nanga tout au bazakananga yikopi kokoroi wazaki kulutu na kata ba makambo to zakanaye et puis to remercier sous prophète Ramis bokoko bato tu ba ebi moko kati na bango boko zape temps ya kosolana pour découvrir sous mususu etali ki bonzambe ou etali nzete ou etali pe guérison et puis sans oublier Jagger et puis famille nyonso ma femme et puis bato tu ba ebi nga unatangi kombo to natangi kombo te mais boye ba ke pouvoir ezali pe botika ko sakana na science mais na suka boye ba ke mutu azama be mutu azama be deuxième version. Monsieur qui est tout qu'est-ce que c'est moko impossible. Alors mesdames, messieurs, de ce filming puisque Toleki un très bon moment, tout de suite ça la échange, tout solo lui, oyon surtout singela tout solo là. Deuxième partie à émission Oyo Ekoya. Deuxième partie à émission Oyo. Deuxième partie à émission Oyo Ekoya. Oh, tout le monde a marqué donc Maï, il commis n'importe qui m'a qui là. Là, c'est une série de démonstrations, mesdames et messieurs. Je pense que moi, je suis la bon, je toi ne l'or le parce que ça m'a te maîtriser tozo mon na ndebi no zo mon ndebi se pe tozo mon na kaka to ebe lo msusuté kaka ndenge bino moni o izala ki mai bo mona mai nezaki awa mai o ya normal mais na kamwe na ndenge mai yango ebongwani awa ekomi soki makila soki nini non na comprendre telo ni salami bon alors to komi na biso na suka en tout cas maître Malara Diab merci beaucoup. Merci pour Nathan journaliste. Et puis tu répéter bien numéro plus 243 81 30 92 60 plus 243 089 40 45 81 598 eza deux numéros oza na kati ya Kinshasa mais ba numéro msusu ya Brazzaville ezali onoso bobenga bazana posa contact on nazana pas intel na moni mwana ko Kinshasa ezate na posa na kutana na mutu na moko boy nazana ba représenter partout na Dubai bazali na Turquie bazali na kata Ngwanzu bazali na Luanda bazali na Nairobi bazali na kata France bazali Belgique au pays bazali Allemagne bazali na kata Bundes baza o baza ba représentanga valablement na makambo etali kanyoso dès na tiki bino na kimia bozwa kimia boye bakele mystérieux Malara Diab ye nde azali peut toujours pouvoir reste toujours pouvoir. Merci beaucoup le mystérieux Malara Diab. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à nos partenaires Union Sotu à émission Nouvelle Tendance Télévision. Merci voilà donc l'artiste Miki également te PC Mbote l'artiste Miki Mbote Belé et c'est Azali et puis merci na Yadjani Sita Chonga pour te bangamituri depuis Switzerland très très puissant. Merci na l'impresario Claude Ndombasi, merci na maloriste congolaise Malolo, Chouchouna Tati la véritable femme d'affaires. Merci na Yaudilo Mampu exemple à suivre. Merci na Francis Beto fait bonne année Nicaragua. Il y a Arlette Tam, la PC Mbote et Belé Bande Koutou, en tout cas coach Bridge Datangi. Il y a Britain Sport Club. Voilà. Donc Tokomi Nasuka, alors tout s'est fixé programme très très prochainement. Donc vous s'abonner encore davantage sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Alors vous s'abonner encore davantage. Merci Nabino Nyon surtout que cette émission soit avec vous. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Tendance Magazine, Espoir de King, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the King is back. Yo bon Espoir de King. Pour s'abonner à